Bonjour, Mbote na bino nyonso ubuzulanda émission sans sineki bana Braza, bana Kinshasa, partout dans le monde à part Rwandende, à part Rwandende na bo pesa ba Mbote. Émission na bino ngo sans sineki, toujours le bilan tous les actualités. Tous les actualités, ils ont les cas vraiment, ils ont les cas vraiment, ou ba pasteur, ba apôtre, ba musicien chrétien, ou ba peintre, ou nous surtout ana posa aleka na émission na biso na sansini ki ils ali penaki ils ont pesa makambo ou benga biso kana numéro wana mbote non liboso na mobanda nango na mama juste na Belgique vraiment na mama juste na Belgique yende vraiment sali que oui motema moliet sali matose ya awa toza na ngwa et puis clinique amani ils appellent ma campagne wana na ma campagne wana kaka na veni nguma na rite nguma wana vraiment la clinique amani et ça la bateau makambo pene ya très bien na pesi pena bateau nyonso susu et opina babi pena ki makambo yango yango tozongi siko awa po bana poto babenga ngai babisi ngai ebembe ya mama ya ba Serenis Aïbisinga partout, babenga partout, ça siniki, Jujuli Mountain, ndeni nozolobela, makambuya, matanga wana tenga, bite, comme ngana zali mutu na bino ya ça siniki, premier bande, deuxième bande, troisième bande, tokola sabino makambo, ndenge, nini, eza ko se passer. Allez, toyo kaka bakina balobi ke te, maman nisi, sere nisi, allié maman na bango. Non, en tout cas, comme singa vraiment na bisabino kité, na kolobela makambo. C'est ici, allez maman bango pona musique na chrétien, ba chrétien so ba comme on bato. Mais c'est pour faire que ba balé sous bato mais bon. On a comprendre yango. Bozila no premier élément au image to zaki na la sabino. Premier sport ou aliboso nano, bongo to ba boto zonga. Na deuxième point to ba to développer na émission sans cynique. D'ailleurs, yembele, on doit encourager. Je m'en fous. Beaucoup de la minya. On a zoné l'émission ça signé qui va bien ça signé qui toujours les opé ça makambu na kati ki chasa les olobe la batou les opé ça information yango na ngina zonga suna conseiller ba congolais vraiment na kosi ba congolais bino vraiment na éviter ce qui muta kufi kaka mutali ce qui mutabeli kaka bali mais boye baté AJP zali donc c'est que liweza la gâté en tout cas tout lungu la balezo bolonga ba les autres po bukomo kosi la batu makam mutakufa bwe bobosani malaria bobosani typhoïde bobosani pena accident moto bobosani pena nyoso mais non bongote vraiment nazo conseiller tous les congolais vraiment l'esprit wana siki mutakufi akufi yango Serenisi en tout cas nzambe apeso kimia na maloba nyoso tu bazolobela pona yo nzambe apeso kimia tebike biso ba Congolais à cause d'un élève colia mais au lobate en tout cas zala kimia nzemba peso kimia yango ni mission sans cynique yango toujours ba peso ba zodo solo bela kaka première bande deuxième bande troisième bande yango makambe sala yango émission biso sans cynique bozolo bake Serenisi allié maman na bango bongo dingwe nana lié vraiment makamba Congo ils ont comme ça là matanga edingwe bakacher bakomi ko welela pouvoir ye edingwe bamsuba lobi bapesa papa na mwana na ye
pour avoir pouvoir na ba kacha habité ye ba sala na idingwe ebele ba temps ebele ndenge nini ba kozwa pouvoir ba pesa mwana na ye et comme mbutu place. Ministre sport, aux émissions sans unique. Le premier bande, deuxième bande, troisième bande. Tout vite au lobby la kaka. Ministre sport, en tout cas, qu'on s'occupe pas quand on a joué. Ils ont un sport rebelle, et tu vas judoka, catcher, roller. Ils ont un belé au bazali, au sportif, au bazou en soutien. Talent dengue, champion Oyo. A salé la biso vraiment lelo mais a koufi maléré azan le pont a bien té vraiment na ebiki ndenge yo zali wana ministre so sport ne to lobi boy sans sinike ko dati na ndaku okolande la bango ne surtout ba Rwanda ko vivre bien en tout cas ngai ba sportif nyon surtout pour nga na fi moi je fais judoka ngazaga judoka mais na tikande cop wana po na mwana bamba na boy mais cop mbongo ezate. Et on a qui m'a judo, on a judoka, mais on qui en tout cas vraiment ministre sport, il a dit tout, il a dit là bangonyoso, que bas sportif na biso, bas boxeur, et si Martin Bakoli, n'engé besoin soutenir. En tout cas ça l'a bien dans la boxe. Pourquoi pas de catcher? Pourquoi pas bas roller? Pourquoi pas bas karatéka? Hein? Vraiment, et ça la biso bien. Pour et pas ministre sport on a biso vraiment. Ministre sport. Talanenge et dingwe a autre kufilila. To boy lobby ba catcher mususu. Ba ile kanenge champion na biso ya Congo ya catch a kufi. To na posa Hollande la biso. Ba sportif. Dans lobby la ba sportif. Sportif au sala musala azotomba pe kolo lokola footballeur pourtant Martin Bakoli akindaka kobeta akindaka kubunda kuna ezara drapeau Rwanda te ezara drapeau Brazzaville te ezara drapeau Belgique te ezara drapeau nini ya RDC ba bongo ba judoka so ba kiwana ba matcha drapeau ya Burkina Faso non ba matcha drapeau na biso RDC atanga na bundi te mais ndenge ya bundi maman na biki Congolais, je suis fier que Congolais a bouli à gagner. Les bétos gagné bitumba oh yezo les kana na est. En tout cas, ministre sport kotika bisoté. Kotika ba sportivité pour bengani sa siniki. Chichawani, ndeno zolo ba makambu mais ozo otala bisoté ba sportif. Na habité Chichawani atiki binoté. Juju limota atiki binoté. Ya on a bina koti na sije na bino. Na kulandela. Ba entraînement na bino na kulandela ba préparatif na bino
na kolandela bakambo nyonso tu ya basportif oyo na kati ya mboka na biso na kolandelela bino oyo bapeintre mpo totie kaka banani te bo bapeintre bano baotanga na académie des beaux-arts ministre sport en tout cas totikelo message oyo basportif ya mboka oyo ndenge balobi babenga chichawani bayebisinga Djidji l'immortel lobeyela biso bakipaka bale te. En tout cas, ministre, na senyo son excellence, talapé, ba sport mususu. Talapé ba sport mususu. Merci, na batunezo tuba Hollanda, ngai awa, na pesi, président de la République, mbote, na bitumba oyo, ezulika na partia este, pour wana to gros le kate. Mais au sali effort, qui mezungi kotara na mboka. En tout cas, tous les Congolais basent na Goma. En tout cas, mes condoléances na bino. Ma bino surtout dans l'agression nyoso mais bité toujours si ma phare d'essai. Si ma phare d'essai tokolonga bitumba oyo. En tout cas, écolika très bien. Et mission sans siniki, ceux qui auront la poste le kana sans siniki numéro zara na sewana. Na sewana vraiment émission na bino yango. On l'exa, aux assaillants de coiffure là. En tout cas, émission sans sénéki eza permanent pour nabino. Na pesi bana nyonso tu ya kini mbote, bana poto, bana braza. A part ka Barwandi na pesi ba mbote te wana ngalinga ba mbote. Na pesi ba mbote te. En tout cas, to kuta na susu na élément mususu ya émission sans sénéki. Matanga ya mama na biso Marie Marthe Makanga ata otika biso. Ata otika biso na pesi ka ba Beni Lupangi. Bazala toujours qu'à dire. Ba Marina. Bazala toujours na qu'à dire.
bango na pesi petit na ngidi CDG vraiment mbote na limité vraiment na pesi bango mbote na pesi batu nyonso tu bazolanda Chichawani bongo te bongo na pesi leader ba réseau ve na musika mbote oyi miso sansiniki Dieu merci ngala mulume atobaksa leki na yo ezaka leki na yo ezaka leki na yo limbisa ngata na lobaga makamsu na ndenge moko boye na pesi shaina nteki mbote belé et puis nga zonga susu na eloko to sala biso passe na kata famille mambo bimba mama Marthe makanga ata kotika biso vraiment ezaki pasi na consoler car bana na ye toujours baza cœur dire président de la batunyoso en tout cas émission na biso sans siniki où il ça la promotion il y a bino sur tous les artistes en tout cas deuxième émission bokumona dans un artiste Zegzen en prison mais na yebike soka bimi wana azaka cœur dur nzamba osunga na sengele pardon papa na biso Constant Mutamba ministre de justice alingi de to bebisa génération simate pour génération ezobeba tozana bana mais boyeba ndenge ni bino ba mission na biso ndenge nini bokoyeba kosala pour génération ezala gâcheté yango wana vraiment émission sans siniki ezopesa kaka makambo tant rubimana tozana Zegzeni en tout cas ça makambo ça siniki toujours les kangi makambo bongo te wana biwa papa na biso na pesi leader fiso sai Muzeki Ndingu président Muzeki Ndingu amasalanga moi président funa yamba uzalika na sans siniki tona makambo ebele bazoluba banga mebele bazoluba mais tokenango tokosungulango na sans siniki batnyo surtout o batali miso sa singa pesi bango mbote toujours ekendeka na première bande deuxième bande o Juju l'immortel yesa manega Mr. Chichawani ndi azolubila makambo émission sans siniki na pesi susu petit na ngai opina azalaka pena na ngai phobie petit na pena phobie wazana na Chichawani Joël pena petit na ngai Joël Kimwaki bazana sans siniki baba kadema bazi sans siniki na pesi bango so mbote Orion or petit na nga pena na kinga ba mwana nga moko Orion or na pesi mbote toujours sans siniki maman na biso na pesi bango mbote prophète Coutinho yene makambo ubina makambo nzambe vraiment na uyamba epe awajana sans siniki awa makambo ngwana pick up yango na bi sans siniki toujours sans siniki yes I